mbote bandeko nyonso bakolanda biso na élément oyo toza kosalela bino na minute oyo ba image kitoko oyo bokomona oyo ezali œuvre de celui qu'on appelle Carlos Kalouza la main blanche kilo ya Hollande pe kilo na kati Europe na ba image oyo solo solo nazana dende ko bavandi pembeni na ngai baza bato ko présenter sous te po ba yebani mokili mobimba na ko banda na droite na nga papa Alain Pela bonjour. Bonjour papa Nangai. Papa Jenny Fimbo, bonjour. Bonjour. En tout cas, c'est avec plaisir que je vous reçois sur ces plateaux. Touti ko passer moment mo ki toko soirée mo ki toko arrange zaki surpris kaka lo bazo bisana quelque soirée mo ko na race va ki na kata Hollande eza organisé na maison BLJ international que papa Jenny Fimbo na Alain Pela ba ko beta eloko moko ngamo na koti na vivre ngo mais na ko bana question moko na Alain Pela concernant ma programme na yo mikolo po makambo flèche empoisonnée pe banda kala na yoka boni album flèche empoisonnée. Ouais. Adagio et Lobaga, quelle que soit la durée de la nuit, mais le soleil finira par apparaître. Donc on a salé presque ma travaux tout, il y a studio. Bon tout tikali et là etikala rasko ezara image. Faut ça l'image bien ou ezali na ba norme il y a lelo. Au moins tout biso sala banzembu kala ba minutage les gars gebele. Ce qu'il fallait na sala dona écourter banzembu pour et répondre na ba norme internationale na ba norme et les capé na ba chaîne msusu au Ebikar. Donc mais ezali album il y a 2018. Les albums en 2017. Les albums en 2018. Mais je suis presque à la fin et à ma travaux. Merci beaucoup, Papi Tsakala. Naranisi Oyoki. On va y tuna Alain Pela. L'album Mamboula Nini. Alobi est 2018. Tino Barosa Papa na Luka na France. Oyoki. Alain Pela Lobby. Album est il y a 2018. Si ko album moi nous autres travaillons à musicien kaka ya poto ou bien na Afrique. Boko sangana pona eloko salema ya bien. Non, album nanga d'abord na travaillé ngo na ba musicien nangai ba musicien orchestre génération A ba petit nangai donc ba na kin mais parti mongo ya ba travaux na osala ngo pe awa na mikili na ba musicien msusu pe awa donc neti grand frère nanga Luciana de Mingongo vie Balukanta toyembaki na toyembi na ye na bango déjà na partie ya liboso neti nzembo ya binemi nanga on a déjà flash na YouTube donc mais binemi no pourquoi bazotenga binemi pourquoi bazotengama et aka flash tochaki mais erobima na kati ya version pena ya définitive nango et bima tango album e bima nyusto. Mais na kati album oyo flèche empoisonnée au sengi concours ya ba mpiaka no mususi ya wengete par exemple ba Souverain ba Weranson ba Dove Dominguez Blaise Boula ba Zebele ba Manda Chante est-ce que parmi bango mususi bazate ba ko tcha point album wana bon ngana bata wengete to travailler ba Mboule Belé to travailler ba Mboule Belé tout ça là ba featuring ba ebi Douglas Ilumbe nanga ozali tipe kitoko bato nyonso bakokumisa ata biju ya wolo na kingo na yo te bafami na yo ngala mokulu tout ça déjà ba featuring oyebi nayebi très bien eloko pena ya koprouve eza te na préféré na sala ba featuring na ngana ye mana vie nanga defao nangine mana vienanga defao matumola c'est le chalet on a grand frère propre vrai merci ma grand frère na anniversaire nanga vie vraiment ayembela inga ça et touché nga profondément moni nalingana mana bambiaka sona bi bambiaka bakulutu ya 3e génération parce que bango baza ko inspirer nga bango baza plus ko inspirer nga que ba musicien ou ya génération nanga ou ya génération inférieure nanga koye mana viene ti ba defao koye mana viene ti ba mbenzunga mbomi vie boziboziana koye mana paraneti ba vianto
On est allé, ça dit, Mpako Batika, Lokombe. Oui, vieux Lokombe. Vieux mon Lokombe, vieux Lokombe, Yabana, ok. Vieux Sko, pour un salle long, moi, Grand Makizar, photo, on a vieux. Donc, biso photo kola, protocole, la photo landa, ming bambiaka. Petit peu, landa biso. Surtout landa, bambiaka. Bambiaka, on va s'en bazali. Mais si on est aux amis qui ok c'est ça la Kinshasa ba projet zali pia ko kita ko sala moi tourner pour petit avant ba umeli kuna to ebite ba vivre ndenge ni ova ino koto yo moi miliki moi frite zoli ya malango ba petit kuna c'est quoi projet za ndenge ni pona mboka ba petit batika na mboka ba petit wana ba soda ba kana garde à vous ba petit ba na garde à vous ba petit wana ba kolisa esprit makasi en tout cas Tadi Moussansina Zézé Debola du Solvanech, ba petit nanga ba kiriku, ba petit ba li ba soda ba na kata garde à vous. Umoni na armée ata mo kate na kata armée. Uzaka na kata garde à vous. On ba petit ba na garde à vous, ba tenter vient na bango. Ba bi pourquoi raison ni na yaki na mikili. Raison na yelaki. Mais dans le bien ou bien que année prochaine avec aide Yanzambe to zonga kin et puis na que compter be boulot na petit. C'est-à-dire que dans la génération A, mais dans la Union européenne. On parle de génération A, il y a les structures personnelles. Union européenne, tout ça, tout Kalouji, Alias, Passago Sangila. Voilà, donc, Roi David. Double empathé, Roi David. Roi David, dans la bisoté. Donc, on a eu tout Kalouji, Emile Alias, de Mingongo, Passago Sangila, Tanfomunta. Donc, tu as 4 actionnaires au Sali Wing. Et puis, il y a Biso Oyo, Tobeng Mikolo, Antoine Kizenga, Antoine Kizenga, les patriarches, il y a Clan Wing, fondé Marcel. Yandi Toyandi. Ngwan Kazin Sama, Bacho, les patriarches, Tobeng Mikolo, Antoine Kizenga. Ça dit, Batu tout. Yende Moutou, à Sangisa. Donc, dans un Akin, le projet Zalé, le seul album est Bimi, dans un Akin. Et on continue le boulot. Donc, on a allé en cheval entre l'Europe et le pays, la RDC. En tout cas, merci beaucoup. Alain Pelalobi, petit mot en garde à vous à Zoya. Au monde biloko balamba na motema tokita, yango zakelengi pona kolia. Avant dia watek, avant dia la ba pongi alia ba frites nae, alia ba hamburger. Par preuve, ngamo na moni soirée o ndenge ba beti na Jenny Fimbo mais na kamwe na oki ba biloko moko bimi kuna. Mavinga, le meilleur des rôdeurs, tout le monde est habitué à Jenny Fimbo. C'est que les années. Ricky Sengel, prêtre, Sengel, Toutou, chapeau, allez là, incorrectible, Eric Salongo, Félix Lyong, Marilyn, Gilma Pendo. Nzambe, maipasi, kasi yako chérie. Nalela asa molonga, lingamate.
Azole alingangate Rikisengele alingangate Papicho tumue alingangate Mena mamona alingangate Kipablito alingangate Shala molumole alingangate Kelanga motana ya mabola Kalaka baninga mosusa pesa bango bonda na prisi Mawasaranga wakala mosana kainaga Natamina na kutu motako cha motema zalakate Sokili kama ilfaka kama salela na cotisation Mokolo mpena kozua Chamotoke Panini na makini saki azangi toma sekaya Saki pe atona ba mema ilfaka kama atongoyo Akawuluka bae mandenge ni Jezi akoma nikili Mayombo Osanike na motoki na yone okupo na moto Conseil Bella Sisteme nga ezali benediction euti olikolo Ngenge na nga ezali oya Merci Koloto. Bon anniversaire. Nzambe, 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 nzambe. Maipasi, pasi yako yemeshirie. Alimariki alimamate. Chalokise alimamate. Gokibase alimamate. Alelongo tuwe alimamate. Alinganani. Oh, César Maximum. Shabrona Olela, Okosa, Nias. Merci. Nias Varmologia Ayoka. Yamela Waikondo Ayoka. Bato ya Paris bakondi kotuna soki na kozonga ata na bolingo na yo. Baye ya mputu bazalisa koza bamona joyengo ikisengeli te. Bamona Alphonsine abela ye. Lorika tutu papa na lorika ye. Bamona alino mukendi ye. Bato ya Paris bakomi kotuna soki tokoya jirango na Hollande. Baye ya Hollande komise kozela jirango bamona Jésus papa na fide. Bamona afande chakulenda ye. Bamona alempela afande. Bamona
Bella Sony, Bella Donae. Bautaki na kolia motoro. Ay. Bautaki na kolia motoro. Bae papa mosaraba. Ya shaina rosa. Nasi bautaki na kolia motoro. Bae papa mosaraba. Ya Elodie passa. Ela cayó como la caizo mío. Eva bolito yo cosa ni caíste. Sí, sí. Hasta la bolito, hasta el loco sopaya. Hasta la bolito, Enrique oco sopaya. Hasta la bolito, hace oco sopaya. Hasta la bolito, boca pía que me apeno. Hasta la bolito, hasta el loco Matala bolimo Christian koya koya Matala bolimo koya Alors Jalokis, elle est là, encore Mologia. Lokis. Niswa kanze tete mwana mama. etovandaka makwela kobosana ngai te etovandaka libala te bomona bilemo mibale ya pene na mwindo namoni somona binzoli etangi eteka bolingo na ngai salo mavinga lelo keise boye lokisa olela bonyoki tala nakomi nakobanga elili na ngai moko tala nakomi nakobanga yo tinosele olondenwa tala nakomi nakobanga yo gabe bisenga ye lavise epanzo mama na bavie nezwaka nzete te mwana mama Chaku afande batonginga mpo na yo nakokufa pamba o mwana mama Inesi afili nakokufa pamba mpo na yo Mwana Ngombe. Stella Kanto yo Stella Kanto. Alléluia. La canto, alléluia, ya solo de royaume. Papa, les parents papi tombana. Ça fait un 4 qui est dans 8. Il y a 8 qui est dans 10. Pour monter à salut te comprendre tes années. Ouais. Bon. Nabi ke soara lelo, moi pendant que côté non secret ba monter on est pour on est à débit quoi. On est à débit, nabi que bon vivre pendant hein que Jenny film peut-être Nicole Goya. Nangana lo bara que secret nangeza musala malgré moi temps belé tout comme temps belé mais boulot to bi lo ba Alempela bazawana, tous ensemble, ça va aller. Jennifer Mbabi, ça va aller. Gino Sele, Hollandais noir. Jennifer Mbabi, ça va aller.
Alain Pelazali, makambo ezali. Tade Kalouza. Jenny Film à lobby, ça va aller. Donc c'est un soutien à Bino. Tade Kalouza. Gino Sele, Hollandais Noir, Salon Mavinga, Alex, Salon Alex, SB Elonga, Bino Tuboya, Silva. Nangana kato malobate me nangana belo moka ki omoni bamonani ya kwa bamonani banani bamonani bamo baebi o baloba ki boti kolia moto boye ko pangusa monoko ilamba nanga yango bosali ngumba nangai soki kelasi ya susi babimi bana yambo tozalaka mais tomonani te elobi ebele quoi naloba trop te donc bajaloux bamonani mais à suivre bino mo boyebi vous comprendre Jenny Film balobi bamonani Sylvain Anderson Jenny Film balobi bamonani mais nabi que neto solo lina ba organisateur a soirée babi kala mingi te eloko bongo kozonga susu nabi que to benga ba staff ya France na kati ya Paris na Tours bakoya na kati ya Paris neti ba Gitiala bakoya ba Willy Teka na Tours bakoya ba Julie Mafuila na kati ya Paris na comme la ville bakoya potala kaka place Jenny Film bazali Alain Pelazali mais bankunga na yo kia en tout cas ba o ba yo kia ngo na ti bazonga ko sepela na ebité na minute so bako sala mo eloko moko ya mukie mo diyo moko boye ba vivre quand même ndenge eloko to leka na soirée lelo Pelazi Jenny Film na filmo to nyataki eloko moko to nyataki be filmo ba yo ka yango eloko to sala ki wana abisinao yebisanga abielanga tana noto lisolo ya pamba tosolola motema ekita nayokise na sango ozwelinga dublire yebisangai realite mpona yebao soki nakoki kotia kaka motema yebisanga kala soki tokovanda te tala lelo kosinga na bolimo na yo ya temwe ngai kona mesalaka kokumisaka yo partout na lolendo na ngai na sango ende kosambwa Vraiment, beaucoup d'applaudissements. Nabi que Papi Tsaka na kati ya Paris aza ko sepela, Jerry Makuba na kati ya Paris aza ko sepela. Alain Pela, pasteur Ferdinand Konzo. To sola ina vala bima, ngabino na kezo ba image ya Alain Pela. Habitué na Alain Pela, Mbappé trop. Est-ce que jour mo ko sale lo remonter à Mbla pour Nzambe? Ferdinand Konzo. Merci pasteur na répondre pasteur. Bon ngadi ana yembela Nzambe. Na yembela pe Nzambe parce que nga vana banda koyemba. Toaki d'abord na chorale ya famille. Chorale ya famille déjà. Pour nga na bandi ba première note na nga na famille koyembela Nzambe. Principalement bandi ba chansons religieuses. Et puis même na bandi na biso to zoemba baptême na yembaki na sale sakula ya mawa. Mokonzi Nzambe wanga na yoki motema mawa. Nzambe na tumolio tata yo pusi bolamu limisanga po ya Yesu Kristo na boma sumu manga maso batela gilembe ya de partout naemba batela gilembe de partout quelle bénédiction gilembe ya sananga gilembe ya de partout de Namir sans oublier Alain Mutombo le Demolition Man Alain Mutombo Demolition Man na Didintiala les vétérans mana bato soutenir ba master d'enfance et puis pasteur Makis Makwa na Montréal. Pasteur Ferdinand Konzo azako sepela, pasteur Frank Nkoyi azako sepela. Na habité ceux qui Jenny Film bazan la bokoloba ou bien mutako pesa mbote moi dédicace ça la moi bien. Ouais. Mingi vraiment l'obésité to pesa ka dédicace na biso na nani productrice na bino nani Jackie vraiment belle LG. Donc minga l'obésité na pesi ba Gima Pendo ba Christian Poy ba JP Pambani Flora Pambani malgré bon monanité Zazem Guinozao nasi prochainement to zala biso tout et ça la bien quoi mingi pena l'obésité
Venant Mouloube, Bana Paris, Binomo Boebi. Donc, ça a bien pour la prochainement et ça va bien quoi. C'est ça. Merci beaucoup. Nabi ke batade kaluza bazako sepela ba papi tsakala bazako sepela ba Tino Barosa à la France bazako sepela Willy Tseka na Tour bazako sepela Gitiala papa na Guyana na Paris azako sepela Jili Mafuila la katia comme la ville en France azako sepela Jerry Makuba azaka katia ko sepela bon Pelazi moi ba dédicace et ça la moi bien et surtout na temps au PC biso poto talara et ça la bien. Merci beaucoup. Ba dédicace na bato balinga biso au balinga biso to ko bo rappeler mokil mo mbate parce que bato baza ebelé mais d'abord on appelle chaud merci na opportunité pe singai Richard Panzo talaga yo c'est-à-dire nzama pambola yo c'est-à-dire au mata sommet des sommets au mata ligola ngoma Kilimanjaro donc na ibisika bana kin na ibisi bana to mikili donc de partout place Bozali États-Unis en Europe, en Afrique, que ça fait longtemps que Bomoni Alain Pela n'a disquetté depuis Mortel Combat, Boebi. C'est parce que Ngai Moko na Kitana n'a pas maman Mouké, n'a pas maman Mouké, puis Obi n'a continué à l'université parce que l'année prochaine, n'a aussi sa licence dans la relation internationale. Donc, Obi n'a pas candidat député national. Donc, n'a pas ambition, administrabilité, honorabilité, pesali. Comme je n'ai contredire donc mais nazo préparé album nangé Flèche empoisonnée banzembu boyo kapé banzembu ya bien nabi que boyebi savoir faire mais babi modestie oblige tout cela dans plan ebima et puis tout juger mais mbote nangai na Alphonsine Belladonna donc ba soutien nangai na pesi mbote nangai la première dame Gisèle Mpela, charisme et Belgique de France. La Pessimbo Tenanga, Nelly Mpela, Beyoncé, ma petite sœur Nanga. Et puis, na Pessi Mbotenanga, na Serge Mayela. Serge Mayela. Joko Astar. Na Pessi Sumbote. Mais na Pessi Joko Mpela, Jarman, na Pessi Bele. Ma Pessi Nanga, je suis un peu petit nanga Christian Pela na bois dona zo bois kayo petit nanga Christian Pela pistis Pela oh ya mikolo azo vraiment na baso tali na kata Facebook a bete lo moi mikolo kolo chanson na mystique donc na pesi Dirincha na États-Unis na pesi Ricky Sengele na pesi Médard Mamona Papi Chokumu Eugène Mbwaki sans oublier Serge Mayala na kin na pesi Alain Boïka, manager très intelligent. Et sans oublier Awa Namboko, Namboka Miliki, Namboka Belle Hollandaise, Charles Moulumboule, béton armé. Il faut B50 pour détruire, mais ça peut faciliter. Charles Moulumboule, Napesi Guy Pablinto Mbote, Napesi Vietocha. En tout cas, prochainement, dans le mois de mars, Toya, dans le mois de mars, pour fête ya ba maman hein mais Rotterdam en tout cas Denar Boya hein faut ça fait longtemps mais faut tout kutana Babylone mike to comprendre toujours que la température à ville c'est sûr que moi batiraima moi boisali moi net mais batu bayaki ba répondre kitoko to bini bien ça s'est très bien passé et merci na ba chanteur na équipe accompagné la musique le chanteur de charme Chabron chanteur de charme Jésus de Tchangou ba chanteur de charme Gogi Bass Diapason Ngwanzu donc Jolokis ba Pipu à Bercy donc vraiment merci na équipe Pito Fundu et je crois que prochainement toya to kutana et puis na Royal Susu ko le kana émission na yo tant album e obima. On a tous encore promotion, on est ensemble. Vous êtes caméraman Carlos Kalouza Maboka Pembe. Carlos Kalouza Maboka Pembe a produit. Nenga botama naturel que Mbappé a produit belé mais toye belaka dans la fiesse nene ozongela. Donc Carlos Maboka Pembe félicitations à yo. Yagi Mapendo na pesio mbote place Ozali. Et wajeni fimbo nengo yamba nga na mboka. Parce qu'il faut que Colombo Kabayali, Wajeni Fimbo,
Contrôle Rotterdam, Serge Mayala, toujours. Tu penses que l'homme est moutou, ce qui moutou a contact pour un mois systématique ndenge zalaka quand album ezobima, ba ko contacter na numéro ni. Moutaza azana anga contacter ngai na deux numéros. Numéro à Belgique ezali 0400 donc watier 0032 465 66 0800 donc 0032 465 66 0800. Voilà ba kozwa yo moko ezate ba kozwa mutu moko boye. Mais mingi ne ya Panama ya Paris 0033 7 51 54 61 58 na bandeli na Paris, il y a numéro à Paris 0033 7 51 54 61 58. Donc wana ozwanga ba WhatsApp na ba imo biloko tout. Merci quoi. Merci beaucoup. C'était vraiment un réel plaisir de nous de recevoir ces deux grands boulirs de la musique congolaise, Nzamba Pambolabine et Success dans l'album Nayo, Flèche empoisonnée. Merci beaucoup. Merci Jennifer. Ouais, merci. Bye.
Pendo, Yaya Gima Pendo de Rotterdam et Gima Pendo en Sekalala. Charles Molombo le béton.